Look at me now, baby, I'm in love with you. Tryna talk to my girl. Tryna talk to my girl. You know I love that girl. You know I love you, girl. Hey girl, I love you. Bonjour, bonsoir na Ernest Bozul Bakou ya Kolanda Biso CL TV. Merci na confiance na attention vous continuer toujours copier ta biso. Bo s'abonner massivement, bo s'abonner, ba fan ya CL TV, ba fan ya Christelle la Rose, ya Vanessa Moussa ou bo s'abonner massivement. Normalement André Mikolo bolingi CL TV. Mais nabi ke bolinga biso déjà bo s'abonner facile, bo s'abonner massivement parce que awa to c'est la bino Moussa nabi ke bolinga biso ebele yon bo tala biso toujours. Na tumbo la bino kapona ba ke na monde bolingi biso te me bolinga biso kara parce que to c'est la bino toujours Moussa la toza ala commune banda lungwa. Bana banda biska na temi bayebi pembeni ya toza pembeni ya maison communale. Tu consisté bon na matanga ya bana oyo bakufaki na mai bakufaki na mbula betaki le 4 janvier jeudi 4 janvier mbula makasi betaki na Kinshasa et bomaki vraiment batu ebele plus de 45 personnes bakufaki mais famille moko maman moko a perdre 5 enfants donc akufeli bana mi ba za veuve il y a 37 ans akufeli bana 5 directement na se mbula maman lopango akangela ki bana ndako. Maman wana azaki vraiment aza veuve azaki côté kana mikate na liboso église ka ndenge za rapport luka vinaye yena na bayres nae e bana ko simba te alors ndenge bana ko simba te wana bazaki déjà na service na biso ya habitat parce que awa soki ke yona bayres simba te ya kenaki ko funda déjà na service habitat bayres bana tu es déjà mal à l'aise alors na service habitat ba yebisaki ba RS ne ba bizongi c'est la yé mbongo na ya garantie parce que dans la procédure wana maman pour éviter makelele ya maman ba RS wana alongwa ki na ye kovana na ndako na ake kovana na église ake kolala na église ake na ko tala bana mais deux fois bana passer pe journée et pas dans une église ya à partir comment passer ba journée dans une église to n'expliquer bien parce que ezo lo ba makio mama bimaka kena ki veiller atika ki bana non mama alongwa na ye ndako akena kozela garantie na une église atika bana ndako na butu na poko nango pe mama zalaki na bana na ye et puis bana bazo na ndako ka ndenge zalaka bana balali bakangi porte mbule bandi mama lopango akangi porte akangi kadena akangeli bana lupango wana bandeko balandi en tout cas ça passe lupango wana non so hôtel en position na onde za sombu le beti faut ka ba se protéger parce que so ba se protéger te maeto ndaka bana basalaki bango moko na kati ndako mbule bandi ba voisin ba yoki ndenge bana bazoganga batuni na lupango bana bazono bana bazate donc pas si peu mawa ya komona ke mama ba RS acheka dena libanda bana babeleli balembi bana bamelima bana bakufi ba image ezali gola mayala
tozozwa toza na bino awa tolakisa bino ndenge bakor wana koya bakor pe misusu ya orphelin pe bakufaki orphelina pe emir orphelina pe koyaki kaka na mbula wana na badega wana emir orphelina koyaki 4 orphelins pe bakufa talaka bana bakufela déjà papa na mama bavanda na orphelina mir susu ekoyeli bango bakufi na pasi vraiment eza vraiment pasi nzambe vraiment asunga surtout mama wana kufeli bana 5 ba image ezali bokolanda grâce à Gola Maela. Merci na bino nyonso, merci na ba ndeko nyonso bazolanda biso, merci na boni ba artiste bazoleka bango pe bayeka na yebite so bayepeka ko assister na matanga oyo. Merci à Gola Maela. Tous on a ba image bon on se retrouver juste après. Merci.
Yesu nanga Osisunani Visita te toque kino te propuma Osala zambe
nous demandons au protocole de se ranger déjà, d'être prêt, et à l'assistance centrale, Monsieur le bourgmestre de la commune de Bandalungwa, Mesdames et Messieurs, chers membres de la famille, le jeudi janvier le jeudi 4 janvier 2018, une pluie a pu endeuiller la République démocratique du Congo. Son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, a décrété 2 jours du deuil national. Et dans ce cadre, le gouvernement est représenté par 2 ministres qui sont présents. On aura un programme très bref, parce qu'après ce programme, nous allons conduire nos membres de famille, nos frères et sœurs qui sont morts à leur dernière demeure. Mais avec votre autorisation, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, nous allons passer à la prière. Nous invitons le pasteur Nestor. Merci beaucoup. Les enfants ont dansé. Donc, ils ne vont plus danser avec eux. Mais nous avons la foi que nous allons danser au ciel. L'un des membres de la famille. Mbote maman. Mbote papa nangai. Yoza grande sœur na bango tata mwasi mama lengi. Mama lengi. Mama lengi. Sangongo ozoki onde. Nalali na ndako babenga vers 5h du matin et pas petit frère Alandi 3e na biso abenginga ke yaya bana totala bana ya Élysée bakufi. Ngala ebisi bango na botika baje c'est que bakufi te peut-être va perdre connaissance. Élysée azawa babisi nga balobi alali na église. Tesi bango bola musaye te botika ye alala. Biso moto ya. Na mobali na ngai toye tokiti sur le terrain, tofungo l'église tokutie asisi ko prier alali mukie. Tant toye nde totuni ezani nde ba expliquer biso no ma etondaki na ndaku bana bakoki ko bima te kaka yaya bimi le reste bakufi. Na boya kiango. Toqué sur le terrain, c'était vers 5h. Tant que komi, yaya tanga moni biso agangi. Ya liseti bana bakufi. Nata likola batol, na moni tous les 4 bana likola batol. Ndoya papa nanga suka nde amona na enanu te. Nde tozui oya mukie ya mwasi, tomemi e tozongi ne na ndako. Avant de faire des familles, bamoni biso batuni bino nde famille to biso nde famille. Nde bango nde bazo apprendre biso ke
il paraîtrait que Mama Lupangu nde akangaki porte. Akangaki na sens que biloko na bango et se noyer te. Yango akangaki porte pour que biloko na bango e bimali banda te alobi ayebaki te ke bana baza na kati ya ndako. Nde tant tozwi yaya nde totuni merveille elekaki ndenge nini. Nde merveille expliqué biso ke merveille nde grande sœur na bango. Grande sœur watikali nde expliqué biso ke tango mai ebandi nanu kokota ya liboso ezalaki nanu ebele te. Nde aye mbangu pour que aben afungola porte. Tango afungoli porte efungwami te. Azongi bavandi. Nde oyo asuka bebe ya papa na bindo ya papa na ngai. Apesi bango ide ke tosimbana tomata likolo ya kiti. Nde basimbani bamati likolo ya kiti. Nde tango mbula ya makasi ebandi à 3 heures. Tango ebuki bamiri ya ndako. Nde mai kokota na pression etondi mbala mao na ndako. Yaya na se ya mai wana ameki aya kofungola porte siko mai esangani na courant ekomi kobwaka bango. Nde kiti ebaluki tango kiti ekwei na mai ale bango nyonso bamataki na kiti badindi na kati ya mai. Nde yaya tango armoire ekwei nde aprofite amati likolo armoire asote akangi chevron adiembeli. Bana bazobela butu mobimba wana banda 4. Bana bazobela ti voisin aza garçon moko aza journaliste. Nde ayoki ke bana bazoganga. Nde ayebisi biso alobi ke atuni Mama Lupangu tango azobima ke omoni nazoka mungongo bana ezolela. Mama Lupangu alobi ke batu bazate na kati ya ndako. Abimi kaka na ye na bana na ye abimi bakei. Nde ye ayoki mungongo mutu azoganga. Nde amateli likolo ya mir. Amati batol aeti likolo ya ndako ya grande sœur batoboli batol. Tonto ana ndimi kutu ase noyer na mai pour que asovele biso bana. Bana nyonso 5 bake. Kamoko mutatikali yana ngai belote. Yana nga kangai porte te. Oui, mais oui, yaya kangaki porte te misusu bazoloba yaya na bano sur anoyo kanatena baer ya fandaka na église bana balaka bango moko na donc tout ça besoin de moi éclaircissement wana pour eza passé yaya na ngai atikaka bana bango moko te. Soki aye koteka ayaka na bana nyonso bateki basilisi bakangi biloko bazongi ndako alalaka kuna na mama na bango alalaka na ndako. Le jour mercredi nde etombaki azalaki na prière pona mercredi na butu nde tombaki azalaki na prière pona sujet ya bana wana bakufi. Il fallait a prier az sujet la mosusu azalaki kaka sujet ya bana bakufi. Nde yango alobaki ke bango bozonga bolala na ndako. Ngana koya na ndako na tongo nde alalaki na kati ya église. Alalaka libanda te alalaka na kati ya ndako na bana. Eza coïncidence ni sali ke le jour wana ye asengi alala na église nde bana balali na ndako. Banani bazwi corps en charge banani bakundi corps abana. Gouvernement est en charge. Napesi merci na papa na biso Joseph, président de la République. André Kimbu, papa gouverneur. Na acte à malamu o ba poser pour na bana na biso na pesi bango vraiment merci. Merci mingi.
osakelaka yo moto osungaka biso yo moto épargnaka biso na badanger Seigneur oza nzambe natomboli yo likolo na bato. Le protocole invite l'honorable Henriette, membre qui sera suivi de l'honorable Mouyaya. Présidente du DGI Kalamo, Kipé de Kinshasa, Kassavubu. a voulu bien présenter l'une de rescapées, c'est la sœur de notre
Honorables députés, leurs excellences, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, la prière au pasteur. Pasteur, vous avancez s'il vous plaît. Pour la dernière prière, et puis nous allons lever les corps. Chant. Seigneur de gloire, nous te remercions cet après-midi pour ce temps que tu nous donnes. Éternel, nous savons que c'est un moment très difficile, mais nous te disons merci pour les enfants que tu avais donnés à maman Élisée et tu les as repris aujourd'hui. Seigneur, nous prions pour la maman et l'enfant qui reste, Seigneur, que tu puisses soler leur cœur, parce que toi seul es le mieux placé pour le faire. Nous te recommandons le reste des programmes entre tes mains. Que guérir. Je pense que Yangonde fallait ça la masse. Si on a minito yo, le quoi to kundi bande qu'on a biso tozo que no kudambango. Na resepela que gouvernement ba vendre la mesa. Batala likambwa bambula o ezo beta mikolo yo. Bambula wane zo bomisa. Tolingi soutete yo kakembule ko ya susu lobby e boma susu ndenge moko. Alors ba vanda ba luka solution ya problème pour la population. Pour les loso baza place baza et la population de monter sali que basa la place wana. Ozo kanga papa ndé pour likam na lobby en wana. Un petit résumé en français, maman honorable. Qu'est-ce que vous ressentez vraiment dans votre cœur à cet instant précis? C'est un moment de tristesse pour moi. Je suis très malheureuse de voir qu'aujourd'hui, 9 morts qu'on aurait pu éviter. Ces 9 morts, aujourd'hui, vous voyez ces enfants qui viennent danser, sont ces amis de l'école, leurs amis de l'école qui sont venus danser là. La pauvre maman, elle est dans quel état? Et tout ça, on pouvait éviter ça aujourd'hui. C'est bien beau de venir enterrer ces morts. Mais moi, je pense qu'il faudrait peut-être prévenir la chose. Comme j'ai dit tantôt, on dit mieux vaut prévenir que guérir. Et donc, finalement, je pense que c'est la dernière fois qu'on voit ce genre de choses. Plus jamais ça, plus jamais ça. S'ils peuvent s'asseoir sur une table, au lieu de se distraire dans d'autres choses, s'asseoir sur une table pour trouver une solution par rapport à ces pluies qui ne cessent de tomber. Parce que je sais que demain, il y aura encore la pluie. Et on va encore compter des morts. Mais on doit éviter cela. Je demande plus jamais ça. C'est ça mon dernier mot, plus jamais ça. Bon courage, honorable. Mais on interpelle, puisque plus jamais nous ne voulons avoir des morts comme ça. Et en tant que députés nationaux, on va prendre les mesures qu'il faut pour que le travail qui doit être fait puisse être fait et protéger la population. Merci. Je crois que le gouvernement a pris à bras le corps l'assistance sociale pour les membres de famille. Nous, à l'Assemblée nationale, on réfléchit comment nous aussi on va donner notre appui aux différentes familles qui ont été éprouvées, le temps de les lister et de voir comment ça va se passer. C'est tout à fait un problème lié à l'urbanisation. Alors, étant que de la population... Non, je crois que de ces points de vue, on va prendre des mesures pour nous assurer que le gouvernement prenne les dispositions maintenant, puisque nous sommes encore en pleine saison de pluie, pour que ces dégâts ne se répètent plus.
Bonjour pasteur. Bonjour papa journaliste. Bandimi o bakufi 5 babandimi na yo. Yo mo pasteur ofanda ki place ozaki na ndako bien na église ozaki sango onde. Et c'était pas facile à digérer. Donc c'était comme la foudre. Parce que c'est la toute première fois il y a que vivre le Rwanda dans l'église. Et puis directement je voyais la maman comment vraiment elle était en train de souffrir. Donc ça là qui n'a pas ma casse. Et ça qui passe makasi mais ils en a battu oyo bandeko pe moko ya biso net ya presse basala ki ba image na bango ba condamner plus église par rapport à que maman kenda qui soi-disant veillé et akangela ki bana ndako ba veillé c'est ba veillé c'est les kaki et comment étant ba repos donc ba te belé ba lobi ba n'importe quoi concernant église na oza gagner dame. Merci beaucoup. Naoti koloba wa que tout ça na démocratie hein, il y a la liberté d'expression. On a monté à koloba wa ya moni, mais je crois que ce mutaza journaliste à la recherche de l'information. Il fallait que ne pas zinga église hein, à tout na batu. Est-ce que les lots veillent zaki à auto ezakité? Mais ça m'étonne que bazo pèse information ou ba vérifier était. Alors on a évité ce qui ba yebi musa na bango to ba éviter. Mais une autre chose est vraie. Il soit lobaki que ceux qui battent bani kolobaka ka malam nabino il faut tellement payer au mitou na si ça va. Donc toko s'attendre à te ka battu baloba malam nabiso. Ce battu balobi pe mabe ezali malam. Alors église nabiso organisée qui veillait tozaki na veillé le 31 décembre le col à Bambola nyonso. Mais moi aussi j'étais étonné que maman a kende qui église Kobondela. Et je me suis posé la question mais une église de prière parce que mercredi ou anambo les betaki na butu biso za na culte. Mais tokanga ki église na biso depuis le 31 aussi si veillé tokanga église il n'y avait pas d'activité mercredi ni culte ni veillé ni quoi ezakité. Mais quand je me suis informé bah c'est maman a kende qui kosambela l'église. Et puis, na luka ki kotuna ye moko mama. Ata on a kende ki na poka pona ko consoler. Abisanga papa oteya ki ane oyo nzamba osala biso makambo minene, osala biso miracle, akopambola biso. Alors yango na kende ki na église pona ko bondela pona bana na ngai ke mbulo oyo batanga malamu nzamba pese biso mbongo a pouvoir na bosenga na bango problème ezalate. Alors elle m'a dit encore un autre volet on a yebakite qu'elle préfère venir à l'église qu'au de la Nabutu parce que bazo kanana maman lupangote et maman lupangote alingi bana na yete voire même likambwana ezali na commune ba jija ki ango na police et balobaki na maman na zongi c'est des garanties na ye
tila mama azongisa garantie te donc azosepela aya na église kobondela ki afanda wana mama wana fingaka ye aloba makambo. Et selon les informations à ma possession, tango mbule beti mama wana nde aye kokanga kadena na ndako wana. Ce n'est pas mama ya bana. Mama ya bana azaki na église atika kokangela bana ne na ndako. Mama lupango nde akangi kadena wana. Voire même akima kina mobali na yeti lelo. Donc ce n'est pas la maman. Et l'église n'avait pas organisé des veillées. Maman yemo kwa kende ko bonde la pona bana. Est-ce que ça m'a bé ko bonde la pona bana? Mais il faut savoir que dans tout ça, c'est Dieu qui le permet. Nzambe ayebi pona ni a permettre ango. Ezali kambo liboso te na makambo nzambe. Job akonisa. Bato baloba ki ndenge bato bazoloba lelo. Mais na suka suka bato ba comprendre que o nzambe asali na bomo ya Job. Ezalaki pona tina bolamu ya Job parce que nzambe apambola ki mbalami bale koleka. Bien sûr, apparemment, tant que tout le monde a pas si. Mais ceux qui comprendre les lots, mais l'objet de comprendre pourquoi Dieu a permis ça. Voilà pourquoi Nakati Amakamdion so et Seigneur tout comme ça. Moi, question il y a stress pour aussi Sinabiso, gouvernement paye et Tchao Maboko. Beaucoup d'aban. Oui, maman a payé un rapport. Babenga qui est na gouverneur Kimbuta na commune ya Bandal bachie mamboko pona pasi o yelié asala matanga malamu makamunyonso ele malamu. Merci beaucoup. Je vous en prie. Yes. On a un peu Sima, on a un peu Sima, laissez le temps à ça Ita kilo te buka ni. Ya boso ko ni. E ka ki na. Oui, que zo panza.
eza likambo esangisaka biso nyonso etalisaka bolingo mpe pasi likolo na bandeko tofandaki na bango mingi oyo baza bana na biso tovandaki na bango malamu tozalaki koentretenir bango malamu me lokola nzambe nde apesaka biso nzambe mpe asepeli kobotola biso toza na eloko ya koloba na ye te kaka tolobi lokumu ezonga epai na ye permettre kati na communauté mobimba e na bomoi ya mafidelize lo toye awa mpona kotika bana oyo na demeure na bango ya suka ondimi ke bomoi na bango eza maboko na yo parceke bazali basali na yo nzambe na nguya batela molimo na bango batela corps na bango mokonzi na molili moko te esimba ame esprit mpe corps na bango kolo tikala na mama tikala na mwana mosusu atikali epesa bango kimia esengo mpe kontinue kosala bango bolamu pamboli bandeko nyonso aye kobondisa biso pambola bango mpona bolimi monene oyo batalisi epai na biso tika lokumu ezonga epai na ye na nyonso na kombo na yesu tobondeli amen. Oh. Ozela mama na nokia kapalunga na auto ile kapalunga Vous appelez papa? Pardon, vous êtes là.
love with you. Tryna talk to my girl. Tryna talk to my girl.